Nzamba Lola, Nzamba Lola, Nzambe. Nini nasali yo pofutanga boy dedo. Yebisanga loni nasali yo pofutanga boy. Mabeni nasali yo papa. Osenga nga nzoto na pimela kote. Nini nasali yo nga mona zo nyoko mapona bana na nga balata bazala bien. Eloni nasali yo okofutanga boy. Panda 10 ans lalela nga mwana. Nasali yo nini dedo, nasali yo nini. Nasali yo nini mama. Nasali yo nini para mwana makambo yo. Nasali nini Nzambe na ngai. Nasali nini mwana koma obima koluka kwa miboma. Ozapo zolala zoyoka. Ososale ba morale. Ngano to yoka na wana kutimi okobebisela nga mwana. Quel kutimi yo sala na ngai. Alias nina kutimi osala na ngai. Olala kane medi depuis na sa 9 ans. Obebisela nga mwana moralement. Ya mwana koma ka kimia. Dedo na sali odini papa. Nini na pesa kote. Nini na sali la kayote nini. Nini na sali la kayote. Kera na zo se preparo bana ko violer. Na sali yo nini. Na sali yo nini po bebisela nga bana. Na sali yo nini. Elo ninga na sali yo. Elo ninga na sali yo papa. Et puis la tigeli yo temps loba vérité yo moko. Ozo se la nga na expliquer onde na zo expliquer boy. Ozo tala nga na misu vraiment. Dedo. Keren kede non bima pardon bima. Bima nana makambo loba na bima. Bima ça va te choquer. Ça va te choquer. Na sali lo on reste là derrière la porte reste là. Reste là. Ni na mosenga nga na pesa côté. Sentiment ya nzoto. Ni osenga na pesa côté dedo. Ni osenga na pesa côté papa ofutinga mabe. Ofutinga mabe. Ngai moko violanga la 15 nga moko. O viola Nathalie. O viola Medi. O comment la no violer Keren papa. Kindo kawa ya nini ko kindo kawa ya nini. Na sali oni. Na sali oni. Na sali ko salawa. O salawa. Soko bouger la police écoute oya okufa. Nana ebisi yo. Na ko écoute la police écoute ote. De fanda o zalawana. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe. Nana bana metike bana la malamu. Bana la metike sa malamu. Nzoka de triter azoka nanga katandaku. Nzambe. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na kana ka dimba c'était la vie. Ozo mona na kangela mutema na bima na chambre na kipako lisusu te. Ozo comprendre de moi sanga za kaboete. O changer fonga na ta motema. O ebisa nga vérité. Nazo beta baturo de lozali kamolo loba. Loba oliko loba te. Ndoki. Zamela na kondima ngai. Na kondimela nga Nzamba Lola. Batuna subaina kangai. Nga mutu mabe batuna subaina kanga. Yo mutu malamu. Nyama lidesa zolia lidesu kaka na katandaku. Nyama lidesa zolia lidesu kaka na katandaku. Nzambo oyo sona zalaki mosa mabone lite. Mena lina yeba makambo yo te. Olinga kopesela nga na mwana zemi. Soko longo sela nga ya ba zemi na yebite. Tande ko bebisi forma nzoto mwana na yo. Tala mwana na omoko ndenge nzoto le komi. Parce que bana ko soye bana ba mwana. Basi permene we bebisi nga mwana nzoto. Nasali yo nini nakangela ko makolo te. Nasali nini nakangela ko makolo te. Napimela ko nzoto na ngati tonga mili poko. Eloko zo futa nga yango. Mokili mabe. Mokili mabe la police ezo ya papa ko banga te. Ko kasa te na benga la police siko oza déjà na la police. Ba téléphone so na bato sala bana komplo ba yoka ko. Soko yeba te. La police yoka ko bana kala lelo to uti la police. Soko yeba te. Lobby to uti la police. Biko nyonso na la police. Soko yeba te. Soko yeba te. C'est que tu m'as payé moi. Ta femme bien-aimée. Oh, il a tout la katolo ami fidèle ami moko na zakana ye yo.
Femme fidèle comme moi. Na osala na Eric nini? Na bana ko sala bon ko so na Eric pona ko pousser yo bimisa makamoza na mutu na yo. Na mutema na nga na ko Eric wapi? Na osala na Eric nini? Ngana no so Eric makasi pona cédé te pa na yo. Yé bango lelo. Na osala na Eric nini? Eric ata na Congo na osala nini? Na balaki ko poussa yo bu polo ba. Obimisa ba seko bomba kati na yo boyi. Na lela mikolo nyonso na sengi na fa na chambre ngamo parce que na ngana kufa. Debe mwana na yo zotali nelongo zolala ye. Mwana na yo zotali nelongo verse pe. Okangi pe pantalon bimi. Makambo nyonso sala nango sala ngo pene medi. Ya solo wana. Ya solo wana penda. Et puis ozotomboke nango ozoganga. Ce qui m'a fait mal. Ce qui yo wana ngana badaki obengeri ke sala ke opasse. Bongo yo kuchaka na bana kerene opesa ke punition okota ne chambre yo se longable mana sotongo mo yese raser ba poil bongisa kan nzoto sala ka bo obane ko se propagande no bana la su kerene wano zota la Davina mabele pe ko mobi mais mo poil pe ko mobi makala te no zo pe Davina motema nini oyo yango linga ko bondela na ngate yango linga ko prier na ngate so ngo ke prier kuna onde prier ngesa ka omulunge okolo bate oyo ka bien te tango zala na nzoto no yo ka bien non likolo na yo ka bien non likolo na yo ka bien pema na fo ya penza pema wane ko ya mobali mabe mobali ndoki ndapona yo ka bien ko zo penata mbata ko so siminga soyo nzambe na belle nasali nini ngai ya la belle aria chabel aria chita doka te te aria chabel li bomba na ndakula ye likolo bala na yo papa Mike nzama fongola emiso ngaku tunamona te ki o deverge mwana moko na ndaku yo kasi bato bamona te partout bazomona yo nzamba bimisi yo partout bato nyonso bamoni toswala bango bamona yo déjà ezala bapapa la skoni tu bamona yo misala na yo bamona bakoka koyebisa ngai te ngam nazalaki aveugle soki nayebaki nzambe te mengani mnenge na kufa na kata ndako oyo olinga ko bomande nga olinga ko bomande ngai nzambe na ngai bana na ngamawa bana na ngai nzambe na mboko yo ndeko te Yesu na nga suka wapi na mboko yo ndeko te Yesu zala na ngai papa pesanga makasi nzambe pesanga makasi nzambe naza so ya bana na ngai pesanga makasi naza so ya bana na mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu, je bénis ton nom. Papa, aujourd'hui, j'ai compris que tu me connais. Je dis. Aujourd'hui, j'ai compris que tu me connais. Si c'est que je te sers de tout mon cœur. Tu me connais, mon Dieu. Tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas abandonné, Yahweh. Merci, tu as rapporté la délivrance dans ma vie. Tu as remporté la délivrance dans ma vie. Nzambe na ngai. Nzoto ngai sepela nango. Yango pesa mwana na ngai. Nzoto ngai kitisa mai wana kitisa. Kitisa osuba la bilamba. Osuba la bilamba lelo. Nzambe langa. Kolinga muteza mabe nzambe. Kolinga muteza mabe. Bapropose nga mikanda na boti bana awa na boyi kondima mikanda ya kodeklare bana mpona yo mobali na ngai ozala bien na boti bana mibale deklare bana na bi non na otika mobali na ngai te mpo nazalaka na ye na pasi na bisengo toyaki na ye tozala biso mibale nasalaka nyonso mpona yo papa na moko mosombi bilamba ozolata nazosomba bachaussure nazosombela bana mukoni nyonso bimo yelinga chaussure mukolo nini eso bimo yelinga te lamba nyonso ngam nasalelaka yo dedo ata fidélité nango tali te ata fidélité nango tali te nazalaka na sekret na yo te vanda wa nabombelako eloko te nabombelako eloko te nakufako partout nakufako partout
nakufaka partout na toute nakotolo mon mari nakomisa oyo na guna ngai nakomisa yo na guna ngai malgré toute souffrance nalakisa yango pa bato te je souffre mais nazolakisa bato esengo libanda je souffre mais nazolakisa bato je suis une femme heureuse oyo futi ngai yango yo papa mabe nini nasala yo mabe nini nasala yo mwana na yo moko na neva oviole mokolo violaka Nathalie totuna yo wangana na ndimela yo nzoko bandi okotanga sese na kati ya ndako bana na yo moko mwana okangi kushe olatisi kushe asumeli yo ozwi mokila na yo bandi kokotisa mwana na nzoto panda 10 mwana koma traumatise obomelanga mwana deja obomelanga deja mwana bolenge na ngai mwana bolenge na ngai mwana napesa vie mwana bolenge na ngai esoboma obebisa ngai nzambe nzambe na ngai nzambe nabaki 2021 eza ne ya kobomba baverité te nabondelaki ozoseka ngai awa je magenie nalobi seigneur naleli mingi nakoti 2021 esengo oyo nyonso akolelisa nga nzambe alela ye moko oyo nyonso akolukasala nga mabe nzambe ekutana na ye nazobondela wa ye ozoseka nga sheri priere nini ozosala nabi seigneur nyonso ebombama namona nalingi cette fois-ci anewe ovi na ngai echange ozosalela nga batapage ozokoma na mbongo ozosomba bajipe mbongo yebi deja osakrifia vi ya mwana na yo yango okokoma na mbongo nga nasepela na vi ya mwana na nga makila mwana nga na ngai na bandoko etambola nango naza mama zoba te naza mama zoba te naweleli vi ya bana na ngai yo te dedo ye te moto okosala nga boye yo te dedo yo moto okosala nga boye te eloko na kimo yo nalelaka mikolo nyonso soko oyebaka te nalelaka chaque jour nalelaka so nayepa nao nasali c'est comme si rien n'était nazolia te 5 jours yango nazolia te me nazolambela oyo ozolia nayebi kobebiselanga bana nzambe longo fungola monoko loba pema natie boyo ozopema me monoko nofo eloba dedo oloba oloba ozala baba to otombokelanga makasi yo moto bande komena senga eza engai te ototomboka makasi ekoma pema ndenge nini no oza monoko loba fo oloba nzambe na ngai nzambe na ngai emelanga mwana azalaka molai mwana koma kaka boye mwana azokola bien te nzoto ezodevelope mbete ezodevelope mabe nzeka ezokushaka mwana chilo nzambe esobebiselanga partout ozoloba akotelenga na kokende wapi nda na kondima ye bato nyonso balingaki te bato nyonso bayina ye natikala na nzambe mpo nasambela nzambe abomoi natikala na nzambe mpo nasambela nzambe solo nzambe lelo apesinga biyano arépondre ngai nzambe azoloba longola sentiment ya kobenga sheri tala moto azobenga sheri bien nazoyoka oyo okutanga nazobeta lisolo nzambe alakisi ngai tovandi dedo avandi na mbetu elongi nde mopanzi nyoka kote mosusu mutu otyanga moto awa otyanga makelele omenasa ngai okangi nga ndoki te nzambe abanaolakisa ngai oza moto ya double face oza serpent nazoso nazolota bandoto banyoka wa yo moko kolo olifuti nini oyo papa nakanakalanga divorce te na vi na ngai nakanakalanga divorce te nabaki na mpasi na bisengo tovanda nabaki mpasi na bisengo tovanda banasi bakoli yozomona esi nasilisi engala bana sisa kokende wapi nanango kozwa ye oyoka kaka kombo erike bani koloba nana kozwa yo bakosakana no bakolala no bakotiko mama bana na yo kokoloba nde ndenge wana c'est parce que oyebaki koza sur na makambo no osalaka lelo eza fait eza finisa makambo nyonso ya bandeko no nyonso bakata contact nanga bango nyonso tu nye po yebi nini osololaka na bango nzamba bomoi napesa yo nini papa
lelo na sosoni mokili boyanga me yo te. Lelo na sosoni bato batika ngai me natikala na yo. Omoni kotikala na yo ndenge esalinga bien. So nazalaki kaka na bantourage na ngai nayeba face à Dedo te. Osali tu natikala nga moko nakota na profondeur ya mabondeli. Olakisangaki ye Dedo, mon amour. Mon chéri, nazo pe kombo na tia mon ange. Ozalaki pena ange na nga pena ya ténèbre. Ange ya ténèbre pena na moni ye lelo. Hey, et maintenant on est là lobo zo ya peme ozo sale moral. O sale ye moral aloba te, po yoko lobaka te. Hey, ah nzambe na ngai, nzambe na ngai, nzambe na ngai. Nzambe na ngai tula makambo lukani na vie. Nyoso ka papa kaka papa nazalaka na ngana Eriki. Tofana na mapasi na biso tolingana na biso ya solo. Tofana na sona Eriki bango bazolanda bisengo. Mbongo mobala za na mbongo yeyo lelo abebiselinga bana. Nga Yesu nzambe yeye za wapi? Alati bien. Ngai. Dedo mnono ko ufungwa. Natika opema bimisa voix uto ganga trop. Bimisa voix. Pe mekangi okufa. Pe mekangi yo nano te. Pe mana ikangi yo te. Mokili boya Quelqu'un. Quel niveau? Na moyo olobi mutema nange balosa pasi. Na boyo répondre yo. Olobi lobe belé na moya wa ozotala te bisika to wuti. Ozotala te musika to wuti. Ngasu na ina tu no beve no za mutema. Est-ce que vous avez un thème qui vous donne la conscience? Si. Vous avez conscience, hein? Ceux qui ont la conscience, c'est que les camois, ça a 10 ans passé. À 20 ans passé au bout. Quand on a coupé ceux qui ont 2000, ceux qui combien, ceux qui ont 1900 combien, oui, évidemment, c'est pour qu'on a coupé là. Oui, évidemment. Ba yebisi oloba après la prière tozonga na ndako nyoso yo boma na kata motema na yo bimisa me nga na yo utangela na komo Eriki yo zo mona nga na nyama zo mona ngembesi zo mona ngembesi zo comprendre makambo na zo comprendre ngo très bien soko yebisi nga eloko te so yebisi nga eloko te siko kana ozokisa numéro Eriki nga on continue toujours sur la Eriki na yebisi yo pabo na ko continue toujours sur la naye soki munoko na ko funga mateo ko loba makamo yo bomba na kata munoko na kata mutema na wana toi aussi tu as ta vie o yo sali o ngana na obesa da yeba naza na posa na yo ke bima na munoko na yo moko naza na posa na yo ke na fanda te nena te mbono fanda te comme tu es venu me provoquer na so tikanga na za bete tika na fanda kimi olingi te nafana kimi olingi te singa na benga kyo zai pona mo obenga kinga o uchi ko pela a o pelo na biso kyo na peli par tikanga nafana kimia mwasi ya Clovis makamba lobaki par rapport à masa Clovis et tant on a peli na expliquer na biya yo benga na téléphone na ah o benga na téléphone te auto sola o kota te déjà na porte no benga na ngwa parce que ngoko kota na brutalité o ngoko kota na brutalité ngata ngona kota ka wana kota na yena zelo ko na bini na ko luko ate na ko luko awate. Alors si tu as quelque chose à me dire dis ça maintenant ndenga na tena eloko lobezali o batinda biso avant to kende to za rendez-vous eloko yo premier jour prophète atuna biso ozali kambo oyo Annabelle okolimsa oyo okolimsa dedo za kambo limsanga binga la kampo yo lobi nanga ozali kambo oyo Saint Esprit lo bagino prophète atunyo likamoni no esenga te likamoni ni ngo expliquer ngate ninga na ibali kamanga biso ki na tunyo biso Saint Esprit lo bela ke lo bela ngai oyo mo za conscience nga mo conscience nzo ebate eloko eza awa eza base yo zonga to zonga ngo semate te zonga na yo lelo pena iso zonga lo banyaso tena zoka nafanda nena tembo mutema nangezo kita bosunga sona temi yo zonga tena tema telema
fando yoka nga tosolo nga nazalaka so ninga solo eza bafanda ngana besoin ngana yeba besoin ngana yeba posa neza nini epi histoire neza nini parce que o ngai soki na lobi yo olingo yokanga na yoka yango na connexion na yoka oshokena makambo nyonso to osalinga mpasi wana abimisaki yango yango bambali ngai eloko mpasi na nga mpasi oyo eza ngai ezalaki na nga mesi na biosani yango mpasi na ngai ezalaki natuni nzambe naza na mbeta naza na hôpital natuni nzambe na biso soki lelo nazalaki nakomaki koka na otambola soki ozalaki mobali malamu ata osumbaki na bilamba ya ngai navanda na yo preuve aneke na biso soki ozalaki mobali malamu mpo oza te pendant 20 ans tofanda oza te oza te longo oza na mémoire te bana osukola soko mémoire no bana ozongisa soki ozalaki mobali malamu na ngai navanda noti na suka preuve aneke ngai na ngai nakufa na place na yo na maladi yo anaye kobila omonaki etat na ngai nazalaki nango estce okoza na conscience te moto azalaki na etat azolela mingi azalaki na souci mingi ntango azala maladi mbala moko bobu akomi sans foutisme azokipenga lisusu teni te okoza na conscience te yo moko mituna conscience ezali yango mona nazongisaki yo conscience ezali nazongisaki yo na bino boye nalobaki me na papa Bertin sikoyo yo zela nanu zanga nasilisa komemisa no basala nzambe bato ngambo te message ya liboso ozobela ozalaki na makasi ozotambola awa euta na ekole ya mwana na yo na ekole na baninga na ye bazopriye papa na bino azobela wi malade azobela guérison nango eza na maboko na ye moko aconfesse eza na monoko na ye euta mpa bapaster te mpo ni bolinga kolatisa bapaster ya bato bere bolinga kolatisa baprofete ya bato bere mpo na nini ebandaki yawa wana toyebi chanaki te ni papa Bertin mwana na yo moko aye kobondela awa na ndako aye kobimisa message kerene papa fa confesse baye kosala prière awa baye koyebiso dépression yo tosala dépression nyonso to balobaki ezokokisama zela peto tozomona nzambe lokola aza moto ya masepo aza nzambe ya masepo osala ye dépression te yo tokóma lokola moto ya liboma te d'accord ezali tension emataki nayebaka te tension ekomisaka bato liboma nayebaka te par rapport à acte quel acte ya osola na moto na telefone d'accord ok mwasi alibala osola na mobali eza mwangala aza awa na osola na mwasi mosusu na okosa yo naokosa yo c'est pas bien mais aza na mwasi na osola na mwasi mosusu libanda na okosa yo même pas tosali acte te mais c'est pas bien du tout oyebi bible oza servante de l'éternel yango question batunaki yo mama oza servante est makambo osala prophète alobaki anse makambo osala oza mosala na nzambe bible soki na gene eza na corétien atangaki alobaki mo yango corétien oza na kati ya ndako ya libala eloko osala wana ata osali boye te eza bien te yesu nzambe alola eza servante éternel wana mosala nzambe motalobi mosala nzambe motalobi nzambe abomo eloko nyonso to yo eloko toyaki tosolola na nzambe abomo yo olingaki te ngai oyo na ye tosolola loba eloko oyo moko bapuyaki mpona biso ezalaki po tosolola baverité wana babeki nimititi bobimisa verité mais so na ye verité eza nini verité ezali mpasi na ngai eza ke mwasi oyo na bali donc verité na oyo yango wana kaka yo eza nango ya oyebisa ngai na masisi te tokei mwasi oyo na bali pendant 20 ans le même motu oyo tozalaki paona motu wana ntango tozelaki chine le même acte ezongi première des choses deuxième des choses vérité yango wana naye vérité eza pasi shoki na nga shoki na oyo yango wana dedo yo eza vérité oyebisanga te violaire na violo nani violaire ke tiye loko ozali na besoin na aide yo ezala na oyo aide yo na violo nani zela
obenga na numéro wana tout de suite. Zonga nanga. Zonga tozosolola. Zonga na kuna. Atini obenga benga riani. Obenga riani. Obenga riani. Obenga kuna. Azoya. Azoya. Obenga numéro nini? Ariel azoya. Yo, dedo. Omoni nga pena muta osakanela. Ngai. Numéro ni obenga. Omoni nga pena muta osakanela. Obenga la police. Na tunio. Nga muta osakanela. Obenga la police. Nga muta osakanela. Na benga la police. La police ndani mna obenga awa na misu. Ngana obenga la police awa. Na misu na. Na tinda benga Ariel. Baila nga telefone. Dedo. Yo bengi la police oza motema mabe oza ndoki oza ndoki oza ndoki oza pena ndoki osala eloko te longola liboko tiko sikokanga liboko lokola yo tokoma na niveau tokoma dedo ndoki ya mobali tikanga na liboko nabi tikanga na liboko na lobi Alabel. Yo sala. Ah, na bo mo te me tikangai. Abo ma te. Kema mi role kwela. Ana. ngabo mangai Na bo mo te yum to siminga na bo mo te. Yum to simingai. Na bo mo te. Yum to simingai. Keba mi role zo. Tombola. Kasi tieba na tumure zo. Tieba ba na tumure zo. Non. Keba mi role zo sayo. Okoleka te te kozanga nga. Oleba, keba mi role na bangi zo sayo. Keba na ko sala wana bongo. Keba na ntolo wa mi role keba. Ezala wana bongo. Keba ntolo wa mi role ko zo Ezala sayo. bongo. C'est ma pousse. Keba na pousse zo sayo s'il te plaît. Nzambe. Oui. Oui. Yann. Ah, Benga la police. Benga la personne numéro benga la police. Appelle la police. Pourquoi benga la police? Pourquoi benga la police? Pourquoi benga la police? La police Sanin. La police Karen. Karen bosa nga boy. Karen bosa nga boy. Appelle la police. La police Sanin. Moko benga. Karen lelo bosa nga boy. Azala wana. Karen lelo bosa nga boy. Atindiki nga miroir ikatinga. Na tingi byote mero ekweli biso. Ekweli biso. Karen lelo bosa nga tata na bino boy. Karen. Lelo bosa nga tata na bino boy. Ah. Zambe. Mais où Zambe. Zambe. Dépêche-toi, appelle la police là. Viens. Appelle la police. Non. Tata non pas. Non. Viens. Babo mingai. Na maladi na ngala kufi. Okokufa bébé. Ah ngai na kufi. Okokufa. Non, mamie, c'est bon. Mamie, c'est bon. Ah na kufi. Non. Ah na kufi. Tikangai Karen. Yo. Ah. Okomela nga mwana Aisha never yo. Non. Yo. Non. Okosi. Ah kosi. Mami. Mamie, non. Tala tanga papa na yo. non. Tanga mo. Tala tangai. Mamie, non. Tala tangai. Tala tangai. Na tata bana yo. Na goti na yo mama. Tala tangai. Mamie, non. Tala tangai. Tala tangai. Oui. Oui la police entrez. Non. Entrez. Karen. Entrez la police. La police. Entrez. Tata. Non. Tata. Non. Tata. Tata. Non. Ouvrez la porte. Non. Pema. Okozala wana. Pema na kufa. Akozala wana. Pema na kufa. Asakani na nga mingi. Pema. Ndelo yo sakani na nga. Nakufi. Nakufi ngai. Na iboma na ngai. Miboma. Wambeli na micha. Wambeli na micha. Na mikufa. Wambeli pesa wambeli na micha na kufa. Pesa wambeli na miboma. Miboma te. Pesa wambeli. Ukosi. Wewe na wambeli na miboma. Ya pesa wambeli. Tata. Pesa wambeli na mikufa na kufi. Nakufa bien. Pesa wambeli. Pesa wambeli na miboma. Pesa wambeli na miboma. Karen. Motema moto.
Fonga ta fenêtre motema moto. Motema moto. Oh mec, kanga la fenêtre wana. Motema moto na kufi. Mami ton bras. Na kufi. Etanga yaya. Na kufi. Pona bino bana nge ko tanga. Na kufi. Bana kala so kopesa nga confiance. Mais moto asaka na bino te. Na kufi. Esa bino tanke na zana bon moto asaka na bino te maman. Na kufi ngai oyo. Na kufi. Nzamba lola. Nzamba lola. Nzambe. Nini nasali yo kofuta nga boye dedo. Yebisa ngelo nini nasali yo kofuta nga boye. Mabe nini nasali yo papa. Osenga nga nzoto na pimela ko te. Nini nasali yo nga mona zo nyoka mapona bana na nga balata bazala bien. Elo nini nasali yo kofuta nga boye. Panda 10 ans lalela nga mwana. Nasali yo nini dedo. Nasali yo nini. Nasali yo nini mama. Nasali yo nini para mwana makambo yo. Nasali nini zamela ngai. Nasali nini mwana koma obima koluka kwa miboma. Ozapo zolala zoyoka. Ozosale ba morale. Ngano to yoka na wana kutimi okobebisela nga mwana. Quel kutimi yo sala na ngai. Alias ni na kutimi osala na ngai. Olala kana medi depuis na sa neva. Obebisela nga mwana moralement. Ya mwana koma ka kimia. Dedo na sali odini papa. Nini na pesa kote. Nini na sali la kayote nini. Nini na sali la kayote. Kera ne zo se preparo bana ko violer. Na sali yo nini. Na sali yo nini po bebisela nga bana. Na sali yo nini. Elo ninga na sali yo. Elo ninga na sali yo papa. Et puis la tigeli yo temps loba vérité yo moko. Ozo se la nga na expliquer nde na zo expliquer boy. Ozo tala nga na misu vraiment. Dedo. Karen kede non bima pardon bima. Bima nana makambo loba na ye bima. Bima ça va te choquer. Ça va te choquer. Na sali lo on reste là derrière la porte reste là. Reste là. Ni na mosenga nga na pesa côté. Sentiment ya nzoto. Ni osenga na pesa côté dedo. Ni osenga na pesa côté papa ofutinga mabe. Ofutinga mabe. Ngai moko violanga la 15 nga moko. O viola Nathalie. O viola Medi. O comment la no violer Keren papa. Kindo kawa ya nini ko kindo kawa ya nini. Na sali oni. Na sali oni. Na sali ko salawa. O salawa. Soko bouger la police écoute oya okufa. Ngana yebisi yo. Na ko écoute la police écoute te. De ufanda o zala wana. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe. Nana bana metike bana la malamu. Bana la metika so malamu. Nzoka de triter azoka nanga katandaku. Nzambe. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nzambe na kana ka godimba c'était la vie. Ozomona na kangela mutema na bima na chambre na kipako lisusu te. Ozo comprendre te mwesi na ngaza ka boete. O changer fonga na ta motema. O ebisa nga vérité. Nazo beta baturo de lozali kamaro loba. Loba oliko loba te. Ndoki. Nzambe na kondima ngai. Na kondimela nga nzamba lola. Batuna subaina kangai. Nga mutu mabe batuna subaina kanga. Iyo mutu malamu. Nyama lidesa zonya lidesu kaka na katandaku. Nyama lidesa zonya lidesu kaka na katandaku. Nzamba oyo sona zoleki mosa mabonde lite. Mena lina yeba makambo yo te. Olinga kopesela nga na mwana zemi. Soko longo sela nga ya ba zemi na yebite. Tande ko bebisi forma nzoto mwana na yo. Tala mwana na omoko ndenge nzoto le komi. Parce que bana ko zoye bana ba mwana. Basi permene we bebisi nga mwana nzoto. Nasali yo nini nakangela ko makolo te. Nasali nini nakangela ko makolo te. Napimela ko nzoto na ngati tonga mili poko. Ela ko zofuta nga yango. Mokili mabe. Mokili mabe, la police ezo ya papa ko banga te.
kokasa te na bengi ya police sikoyo oza déjà na la police batelefone so oza na bato osala bana komplo bayokako soko oyebaka te la police eyokako banda kala lelo touti la police soko oyebaki te